diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba. Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Diamant Noir TV. Simple Nabino servante yo. Gisele Umba bien sûr les lots toyé vraiment à pas babé masumbo pour toyé ba depuis concert eleki Congo choisa kuna moto mais to karayi moko. Bonjour babé masumbo. Bonjour Diamant Noir. Bonne maman. Ah, merci. Bon, nandenge oye kotala ngai, merci mingi. Naebi oui, le 7 août, et ça dans quelques jours, dans une semaine. Le 8 et le 9, oyo, ba pacifiste va lobby qui va vendre sa peuple congolais na banda kuna bango, je sais pas à la faveur de qui. Non, toutes nos questions na poto yeli en mais, zela momki. To me la moi mai babé masumbu to moni concert eleki mais depuis on a eu vendu qui me on dit aux assistés. Ezani. Na uti ko expliquer na ba madia mususu ba devant ça qui au muke awa de l'autre jouer sous chance à kolobela susu na Diamant Noir et pas Gisele Umba. Diamant Noir, pour s'abonner moi ebele, pour l'andaka information na biso. Calme ezali kaka repos hein. Repos musala mingi to sali, to tamboli mingi, to lali bapongi muke, donc kolia bienté, nous sommes pour associé à Congo. Bon, il fallait qu'on soit moins de temps après le travail est réussi. Et il faut se reposer aussi na ape mutu. Donc, on a cause à souster, Koluka Lukarabino, ça, publicité, c'est comme si c'est mon travail personnel. Non. Et ça, travail, il y a Batunios, tout Sangana Kiwana, tout Zolanda Sikoyo, Negenini Batu, Bazoko réagir, na Musala Obisto Sali, na Moni, Master Bele, Baninga Bele, Babenga na téléphone, Pessinga merci na combo ya ba combattant parce qu'ils ont travaillé dans la moté ils ont travail général ya baninga nyonso ba participer qui ya ngwana mona na pemi bon concernant ngo lobi nanga que voilà aux akimia mais les akimia te na pemaki Vraiment to yaki na réunion ba to ba devant ça ngate ngana zaki vraiment na réunion na bango mais bando qui na comprendre était ba yibi quand même carte sim na habité sur quoi ils sont indeni mais tout ça ka osam sala Diamant Noir aye malgré tout ba combattant sous ba limbisa trozo bon émission sous pour réunion et bungi vraiment et sikana tsakango mais yango le to ko zo yumo. Merci na osenga na baninga na nganyo so to zaki na réunion jourwana réunion ya stratégie. Hein, parce que avec les 12 frères combattants, il y a des gens qui parlent na balobakate. Donc tous les groupe, mon na hôtel place de Vandaki, tous qui moi batebele, ba msusu ba pesaki, ba félicitations na bandeko na bango ya ba combattant ya Londres bayaki, na te remercier ba combattant ya Belgique, ya Liège, ya Hollande, au bayaki, ya Allemagne, au bayaki, ya Londres partout, na Europe mobima au bayaki ko seconde biso parce que sans bango peut-être tenu tout réussir les solos ya les 15 c'est parce que zalaki trop difficile tellement noir et zalaki na sima tellement zalaki bien organisé na côté na bango ba devant ça ki biso na makambo ebele parce que au moni c'est pour cela nazo senga sikoyo na bandeko mususu ya combat na bandeko oyo bazali ba combattant invisible au ba opéra qui le 15 juillet au moni tout ça qui belé plus de 25 000 personnes donc surtout calculer ba to na tout donc biso toza ko représenter bango na maloba netu e pananga de bango to ba ko le kate pa Gisele basenga merci donc merci na bango nyonso donc vraiment on est ensemble donc il faut qu'on s'organise. C'est pour cela que je dois ça d'ici le mois de septembre. Depuis le mois de septembre, tu as organisé une réunion. Tu as bien que ça va Congolais au Bazali, na branche au Yosadagi Moussarawana. Parce qu'il faut tous quand même clair, na ba suivi à Mama Solo. Parce que au moins combat tout ça on prend intérêt à tout le monde. Non. Pour l'intérêt n'angate et ça pour l'intérêt à la République démocratique du Congo. Après le 15, bakanga ki batu wana il fallait que suivi moko ezala to kendaki ko suivre batu wana dimanche nango na lamuka na avocat M. Oscar to tambola ki na ba commissariat to récupérer ba bimaki
Vous comprenez? Ça va travail mususu, ba tebele ba eba. On a biso to éviter zaki makamuse les kana. Voilà, maramusu c'est ali. Et ça na combattant mususu, groupe ya héritier na ba jeune son, zoko ba Tommy Boys, ba to ebele ba petit nanga ebele ba zaki kuna ba kangaki en otage quelques combattants, ba betaki bango na kati hôtel moko na Brinois. Donc, je n'ai pas handicapé. Donc, il faut suivre yango au niveau de la justice. Donc, ils ont un travail, ils ont un sima. Oh, ils ont organisation, ils bien protégée. Il faut payer les avocats. Il faut un suivi juridique. Titre annulé concert, préfet annulé concert. Batouana peut pas ça la sous miracle mususu bakesa donc bisusko après annulation il faut tous un suivi juridique donc babilo on a nyons il faut tous la organiser je comprends pour l'intérêt à la République démocratique du Congo ce qui est la République démocratique du Congo et ça dit actement noble il faut suivre nango ezala bon ngala ko beta tolo te que non eza pour na honneur nanga non honneur à Congo nous sommes pas payés maintenant batu bako débourser masolo on eza ba congolais. C'est pour cela les Congolais, toujours c'est un bango sur qu'on a minute oyo na chaque plateforme. Ils ont qu'à bisoter. Mais bah quand la mango plateforme ya ba ventiler bezali. Vous comprenez? Oh bah mi tia liboso ba kitalata là bas le baka c'est ils bango. Bah ça qui bango mais au fond ils ont bongo ti. Ils ensemble ba tunyonso. Vous comprenez? Yango. Il va musapi moko sukola elongité. Mbate ko ça ba ben asani. Donc il faut surtout tous ensemble ba congolais ba na ko aider ba masolo na nyos neti o ya ko fongola ba jeune na ba kange bango avocat sanga bezambo mingi te ba honoraire mais avant na musika tango azoya ba transport na ye il faut ko tale la kai ezaka na ba poche na biso moko oyo ka bokinganda tie 30 €, 20 €, 50 € et quand ça tamo 5 € avocat zonga na mboka vanda ka zo ba TGV ya ka awa. Pour avocat ya ressemble biso malamu ezaka avocat oyo ayebi souci ya Congo oyo pe mwana mboka atanga classe na ye awa ayebi ke blo ezala ba eloba maraboy bon on comprend il faut bloquer na tout yango sur place les 9 j'invite les Congolais ndenge nzamba sali ke ngana peuple congolais to komi donc eza sustéo to komi bomoko ba bien lobaki to kende na to yoka ezanga ite na bengisi bango ba yoka makambo nini koleka ndenge pe to bengisaki bango biso tuna ba masalo bino le 15 so boyete makambo na bino pe ici na mboko omoni bango mo bayaki biso tozaki wana déjà ka kona pona encadrement non bino boleka kotoyo ba musubo za la kotoyo bokingandi yo kendo sala na groupe boye pour empêcher boye biso mo organisation après on se retire yango monike na vananga calme. Merci vraiment onezaki karato bandaki moi kolobea moi ndingi likaki me likamto na ya munene les 7 na Congo mwana nsemi alobike ye a frappé sous mais les 8 na les 9 bato rassemblement alobi journée morte siko yo expliquer biso no ezandeni. Merci omoni na Congo eloko zo boma biso zaki bongai. Toujours expliquer toujours à marambo eza ki bungai te eza marambo Congo eza marambo batu bazo ko kufa Gisèle eza boza ko hypothéquer république et abattre quelques personnes balingi ba prendre en otage comme ezara toujours na système ba congolais mutu moko boya abima neti par exemple na webso neti combat na biso to bundaka elingaka ekinde na batu moko boya soit déjà ba opposant mais par contre ils participent pas na iloko moko te financièrement bayaka te batindaka bato na bango te bakomantaka kutu na lisolo te jamais komona kutu bango balingaka kutu neti bato rassemblement balobaki musique ifo ezonga musique ifo ezonga mpona bango bamonaka ntina bakangela musique te donc cela veut dire baza ensemble na Kabila ntango mwana nsemi alobi ke ya kofrappe moto aza na souci bandeko na ye baza kokufa bato baza kobela baza na médicament te balia kamalamu te mboka salité mais elongi ya peuple congolais soko tali yango na télévision eza na tristesse moko boye na mawa moko boye elongi ya congolais eza sous na joie te un congolais vit au Congo n'a pas l'espoir qu'il est congolais qu'il peut vivre un jour heureux
mutu azo ko banga même kozala komi pesa na Congo. Oso rêve ya congolais na kati ya Congo ezalaka te rêve ya congolais ezalaka abima libanda aya ata na ba Tchad asala rêve na ye peut-être akobongela na Tchad. Mais bino bozo créer kaka toujours combattre les politiques kanambo oyo aza koboma aza koyiba mbongo ya l'état zo détruire Congo à 100%. Bosengi bolobi les 8 les 9 batu babima te na faveur ya nani. C'est là où on a ofungula peuple congolais. C'est là où le peuple congolais a banda kotimba. Ce qui m'a dit, c'est aventurier. Azo sala qui ba aventure. Mais bino ce qui vous a aventurier, tu besoin d'être en la solo. Ah, il y a le bien bima. Bon, tu peux accompagner tout le monde en place à ça l'aventure nae. Na biso nae tu peux ensemble le jour wana kabila ken. Donc vous ça les 7, les 8, les 9 pour Hippolyte Kanambe atambola. Bon bimisa batu nyonso parce que mutu soka yaki na aventure, batu tout ba bimelié. Aventure ici. Et comme à solo. Si vous bino bobakisi lié siko aventure. Pourquoi? Bo pemisi batu pour les cambouis à la tête politique Kanambe azala calme les 9 à les 8 à réfléchir à s'organiser basoda nae ba boma benza ceux qui m'ont lancé me penser solo a komemana batu nae batika penza vide bomo na batu amanantemi armée rwandaise côté la biso et boma ba congolais. Mais par contre, ceux qui battent tout bimi ensemble, qui ne sont mobimba, et envahir Bari, n'a battu un rassemblement, n'a battu mon entier, mais n'a biso ba combattre tout l'inga révolution, soulèvement populaire, de tout tia bavouan na biso, n'a battu au ngwanda lo barato, on a une 6e colonne, bangout ba bimi jourwana, bon est politique anamba ko kende. Donc Félix Tshisekedi atika ba aventure ayo kaka soni. Papa na ye ase akufa. Biso ba papa na biso peto ba kufa tutikala bana na bana. Donc biso bana na bana il faut to yoka na ponda ko na biso zonga malamu. Donc yé azana monopole te ya République démocratique du Congo. Soka azana monopole akende na kabeya ka mwanga ke loba bato kabeya ka mwanga na village na bango bobi mati. Boza la ville morte. Vous comprenez? Mais yeso ka na posa batu ba bimate ye na bana na ye na ba mwasi na ye wana ba vanda na ndako na bango batika peuple congolais na mwana ntemi ba envahir ville de Kinshasa soki ba kokufa ba kufi pour na mboka na bango be Hippolyte Kanambe na ba Rwandais na ba occupation tout ba kende na ba étranger nyoso ba kende mboka na biso biso ko tolérer po ye ayaki na dialogue yango e comme si Kabila ti lelo. Et puis, bazana projet na bango Kabila Komatina ba 2018. Quand tu le dis que na fait na yeza na décembre, après décembre, le 31 décembre, ce qui a quitté, à côté 2018, Bobandi ba pacte à Sika. Donc Félix Tshisekedi osaka na biso. Ah, boni boyko, peuple congolais so comprendre te Félix. Père na bango osaka na ba père na biso. Bala ici ba génération mobile na ba génération ba grand frère na biso liboso. Yépe aye na jewana biso génération na biso et que des pertes pour Hippolyte Kanamba na 35 ans et na 45 ans. Bon Félix Akoza na 50 et quelques. Tu comprends? Si quoi ceux qui Hippolyte Kanamba sali 30 ans na pouvoir. Donc ngana koma vie na poto na exil, bango bazolia. Pour bango balia na bango. Wana no solo biso za solo ceux qui baliaka. Au moins famille wana jour congolais à longo la famille wana na makambo Congo te ah to tikala ka boye famille mabe famille moko mabe bazozo ba peuple congolais bazoba famille wana mais peuple congolais lingi ofongola misoti na batu na bango ba adepte na bango bakanga na singa et comme rumba moko boye. Rassemblement c'est quoi? Pour quel rôle rassemblement qu'on peut se révolter contre Hippolyte Kanambe balukaranine toujours le changement de part Hippolyte Kanambe mais ce que bango ceux qui montolingi alongola Hippolyte Kanambe boye kotia barrière pour nanine c'est là où le peuple congolais il va se poser des questions ils veulent pas comprendre ce qui suit balingi ou comprendre que pourquoi chaque fois l'UDPS à chaque fois il y a une barrière. Et puis peut-être on va lingi ba kufate ba bangi kufate ndenge nini Tshisekedi tango abana ko bomisa batu wana ba kufate papa na etango obenga ba meeting na batu ba kufate na tuni aux questions batu ba kufate ngam na tuni ba question yo faut répondre ngai non na tuni bon na ibisio sikoyo
depuis kala ceux qui mutu alingi changement na mboka na ye depuis l'indépendance batu bakufa depuis départ ya Mobutu batu bakufa donc makambo nyonso révolution nyonso na mokili tango boluka kimia na mboka na bino il faut qu'il y a des sacrifices humains. Vous comprenez? Même na ba mboko ba France to vandi lelo to komi ko vimbana au moins mutu azoko dondwa mais kila ya ba français ko ya pokimi kota na mboko. Pourquoi ya biso balingaka kaka mutu moko ya libanda ya kosalela biso? Ceux qui m'ont enseigné bazui courage nae, à l'aventurer, les sept nae, ceux qui peuvent plaigner ceux qui ont nasima. C'est bien beau. Vous comprenez? Mais de boinde bakal. Moutozana monopole à kale moninga azati. Bosiko les 8, les 9, ceux qui va vendre siko tozini. Yeb sanga siko maman Gisèle Lumba, ceux qui les 9, les 8, ceux qui va vendre na ndako na bango. Siko après. Et politique kanam bazongi toujours na pouvoir ke akiri ngire ba bâtiment ye wana tamboli na cortège na ye moko garder et politique kanam na pouvoir soko zoye bati oyibi pourquoi ngana lobaka toujours bon parce que ceux qui ont besoin penza ya ko libérer mboka na biso na maboko ba Rwandais ba Ougandais ba Soudanais ba tuana nyos ba kota na mboka na biso bikolo na mindele c'est nous les Congolais de s'organiser. Totiki division, totiki kibungai, totiki mutuna kwena ye, to bengani niveau par niveau. Niveau na nga ezali, na weleli niveau ya Félixité, na weleli niveau ya Ngwandate, na weleli niveau ya Kingandite, na weleli niveau ya Moete, ya Mukwegete, batuana tu basangana na niveau na bango. Mutuna mutu baba na kupona, mutuna plateforme na bango. Toujours kitaka numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, to voyo kani. Tolobi ke biso na ba Congolais to bunda to longola na ba paya. Sima gouvernement d'union nationale de salami tout s'arranger ba réforme salami institution moko noble mutuna mutu avanda bisika na mutuna mutu bongisi pendant 3 ans ya transition. Là les partis politiques aussi s'organisent. Mais on ne peut pas faire la politique au moment tout ça na occupation. Mungu na zoko torpiller biso. Division za na kati wana ezali mungu na mtu créer tolinga kondimana te na bamisala na biso mungu na mtu créer zizani wana et ba politicien ba yebi yango ke na moment oyo ndeke tozokende boye na ordre dispersé tokolonga mutu te mais comme kanyaka eza na sima nani azolia sima ya nani tozoyeba te omona muninga congolais nga babe na créer journée na nga kaka ndeko na nga congolais nde mutu akoya kotia nga barrière wana barrière batie eza politique kanambe te eza ndeko na ye congolais rassemblement baza ba congolais ba rwandais baza kuna ti vous comprenez mwana ntema baza congolais pourquoi ava yo senga ville morte bobengani na mwana ntema te bobengani na ba pareko te bobengani na kingani na biso ba message ndi maman eza importance que faut mutu to akutana na mwana ntema ngai tozaki na problème ya le 15 juillet awa exemple la na musikate est-ce que ngana kendaki Belgique pour interpeller bandeko nyonso ya Belgique ou bien à Londres ou bien à Allemagne ou bien à Hollande ou bien à Italie ou bien à Espagne non natindaki message bandeko mosusu ya komba pe batindaki ba message ezaki capté par frère na biso ba congolais ya komba o baza même idéologie na biso. Non, les 15, il faut que nous barrer du solo wana et zoya na France, sinon te ekobe bisa masolo na biso et amboka. Ndenge moko pe mon entier mais alobi les 7. Mutoza na bolingo Congo, yo peut se préparer na kwena yo, mobiliser batu na yo, côté biso ba combattant to mobiliser batu na batu soki ya ba IDPS wana ba rassemblement ba mobiliser batu na bango, to kota na biso to na kati ya front. Mutu wana sikota ngazoko kende, tozo bengana politique kanam. Mais to yeba nati. Groupe ya ba boye, ba monantemi, ya ba pareko, ya ba rassemblement, ya ba soki dynamique de l'opposition. Boko kuta na bosa la plateforme, bosa la gouvernement d'union nationale. Bolingi bosa na contact ya monantemi pourquoi? Pour mboka na biso traître ya musika te. Yo kanisi ndenge ba traître ka batu zakande. Ezalaka mutu za pembeni na yote. Vous comprenez? Un bon leader, tant que tu as message naie, message est capté na batu nyonso, ale toke imbala moko to longoli, siko botie barrière mo boy, obiso les 8 to bimate. So ke bandi les 7. So ki mon ancien président les 7 kinga,
Donc il faut combattre dans les 8. Les 8, on a ce qu'on va tout n'a pas le monde, c'est que vide monani. Mais ce que le 8, il est ça le qui est aussi une manifestation contre les politiques en âme départ immédiat. Mais une manifestation sauvage. Les 8, les 9. Dynamique de l'opposition attire les 10. Vous comprenez? Batu mususu ba combattant le 11 biso peto tika la simate bande ko na biso nyonso o baza kuna na kisa bobima. Ce qui est là 5 jours et politique en âme ba revendre. La revendre la tête au sala ndenge ba tala l'histoire il y a Olympia et Zali victoire et la République démocratique du Congo. La façon qu'on nous avons manifesté sauvagement, c'est ça, il faut manifester nombreusement au Congo sauvagement, na parti étendue à la République démocratique du Congo. Bobimi, qui politique en amba aussi, ça va Congolais, nous sauter pour naïe, na pouvoir naïe. Tant que Bobima bino nous se belé n'engwana, soda barozala incapable à retirer Massassi, baza batu. Et tant que vous êtes incapable de changer camp, aucun de verre maintenant, les politiques en ambe, tout n'a service et renseignement, sinon l'armée a changé et elle est au camp du peuple. Merci vraiment, Toko Minabiso Kota Souka, Topé Simbo, Tena Corné, Makani, Nalion, Bishop Élysée. Mais, nous avons toutes nos questions, Moko, Oyo, Bishop Élysée, Tindek, Nambaki, une émission, le bi. Pardon à Babé Masumbo, Asengi, pardon, Nana Komisi Kaka et pas Babé Masumbo. Bino surtout baba combattre bobunda pona Congo olobini. Mais na lobi lorote enseigné pardon, ce n'est pas la première fois mais ngana limbisa kaka ngana lobaka nanga mabe na batute et na yela ki pe kozala ennemi à batute et puis na lobaka makamba batute soki nazotanga ba kombo ya batu na ba interview nanga c'est parce que ce sont des gens parfois bazo raisonner lokola banyama. Bazo mona souffrance à peuple congolais, bazo linga ko résoudre le problème à peuple congolais, te baza na besoin d'intérêt personnel. Donc yango na mona tanga mais pour na Bishop Élysée bon a continuer à souster. Ce qu'on sait pardon une fois, 2 fois, 3 fois et comme habitude mabe. Mais ngai na za na problème na été. Na tikala jamais ko manquer respect na peut-être un jour ndenge to bundela Congo to kukuta na Congo to pesa na mbote, y a pas de problème. Je n'ai jamais manqué de respect envers lui mais na comment to komagi na barando na ibaraté pe pourquoi batu balinga rando na ngai peut-être na ibité mais ngai j'ai toujours sans servir ya limsa batu parce que ce que zamu malamu pourquoi vous en a conflit na batu na problème na été un grand frère ndenge ye moko reconnaître que il est fautif moi aussi je reconnais que bon peut-être interview na ngai général bango bon je sais pas. Na évité une façon de voir la République démocratique du Congo yango impeshaka mingi nazala na ba conflit na ba tout peut-être mais personnellement nazana problème na été na ndimi pardon nae mais bala simé ya lisusti parce que ça makamba végétariat ça makamba te tic tac beaucoup mi kozungana na batu ba mona ka polémique wana ça sert à rien là où le mort d'homme. C'est là où on a compris que les Congolais ont tout ça la blague, place où ils ont kufa. Tout ça, par contre, ils ont pour tout collecter na peuple congolais qui ont besoin de kufa, de biso moko kutu bata pamba yase, ya sans valeur tout bana koloba makamona biso peut-être na mukile koyoka. C'est là où moi je parce que moi je suis rien. Vous comprenez? Na millionnaire te, na musicien te, na zali boxeur te, na zaka un simple travailleur, mais na zo ki souci à kolobela bande konanga bazo kufa. Devoir wana. Mais de konanga vraiment na pardonné, bon, handicapé makambo na zamukolo a zoaline vraiment il y a bon sens à combat quoi. Tous à l'ensemble tout bundela bande konabiso. Il y a pas de problème. Merci beaucoup Bishop Élysée na banza oyo qui vraiment réponse ya Babé Masumbo Diamano Raza nakara yaza petite na bino sala msala pona vraiment ba congolais nyoso tout Babé Masumbo mot de la fin pour tout clôturer na biso to sukisi mot de la fin zanango simple au moni ndenge ba congolais la kisi biso bolingo le 15 juillet tout décevoir bango te na ba maloba na biso mabe na koluka pouvoir na koluka kibungai il faut siko mutu na mutu amitia na kati ya motema na yeke na yelaka kobundela Congo poto za la bien le plus important le reste ça sert à rien koluka te ke no
combat ezalaka na monopole ya babin non tia combat na ngai eza pona batu nyonso. Vous comprenez? Mot de la fin na ngai yango wana topesa ba congolais sikoyo sentiment ne ba yake belé ba continuer bongo. Vous comprenez? Et ce que je peux dire encore de plus, na ko remercier bande ko na biso nyonso o bayaki le 15. Vraiment balakisi bolingo na bango na République démocratique du Congo. Malgré tout ça libanda, bato batikali bazana souffrance baza ko reconnaître musala oyo biso bande ko na bango to bimaki libanda toza ko sala pona intérêt na bango. C'est là où biso reçoit valeur na kati ya République démocratique du Congo. Parce que retour na biso soki Hippolyte Kanambe a longo na pouvoir bande ko na biso ba oyamba biso na esengo. Tozala de l'CT. Vous comprenez parce que bango mo bazo sentir que ah vraiment bande ko na biso o bakendaki bazo sala musala na ya Congo à l'extérieur pour Congo et pour toi. Ingeta yangwana na remercier Gisèle Lumba na mission na yo Diamant Noir. Au continuer, Zambé Abatelayo, Monsalozo Saleza Kitoko, beau partager émission à Gisèle Lumba, beau soutenir Gisèle Lumba, il fait son travail pour son pays. Merci, restez toujours branchés sur Diamant Noir TV et je vous dis. Gisèle Lumba, Colina Naya Diamant, Gisèle Lumba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Lumba.